bonjour ezali bongonga wabino molobeli wa yekolo Congo mama océan na chaîne de libération océan du Congo na mwandambo ya minute oyo epesameli biso lolenge kaka toyebisaka na bino ete tozali awa kaka mpona kobetaka mbela na likambo etali république démocratique du Congo pasi mpe mawa na république démocratique du Congo na lolenge oyo tokotala mboka na biso lokola ya bato te toali kolika na nzambe tata ete Congo ekozwa bosomi na yango kasi tomeka nano kotombola makanisi na biso elongola mai oyo tolingi tolobelaka kongo lelo ya solo awa toconscientisaka tomobilizaka tosalaka éveil patriotique ya solo awa toaka bakongomani tobelaka moto ya mwana mboka papa le molio topea soname ezikisa misala nyonso ya leta moini toali kolongwa pepe bango ya molema awa totiaka litono po ete bobema yango malamu tosalaka mosala ya Jean Baptiste mpe toyaka moko basinzili kobetaka ngonga ngilele ndenge tokobeta lelo mpe totelemi ferme fidèle okola bakoki emana na ngai na koniado na ngai mpona kozelaka kaka liseko ya république démocratique tomokundolaka bino maloba ya nkoko na biso élaborer alobi béché fouillé ne laissez parce que la mère est pas équipée pour la terre les grands professeurs oyo ateyaka bana mindele mwana kikwiti matondo na yo mpe les grands professeurs Achille Mave na malonga ya Mireille Mave na Angleterre la mboka équipe pour la terre bino banso nzamba batela bino bala mvunuzi ngeta tozona une conférence na nsima ya bamarche wana bana mboka na mpasi na bango bazalaki bongo Fadel Kabuya l'homme puissant azalaki na pointe pesa biso conférence. Collègues, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayoulou. Je voudrais prendre la parole pour vous exposer les 5 points principaux à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'objet de cette marche. La marche de l'opposition, la marche du peuple. L'objet, c'était de protester, contre l'insécurité presque généralisée dans l'ensemble du pays. Nul ne pouvait imaginer que les alentours de la ville de Kinshasa pouvaient être aussi affectés par l'insécurité. Mais c'est le cas. Ce n'est plus l'Est uniquement, mais c'est l'ensemble du pays. Deuxième point, c'est la vie chère. Autant le bas peuple vit dans des conditions de vie difficiles, autant nous tous, y compris les journalistes que vous êtes, vous prélevez la température de la vie chère, parce que tout le monde va au marché. Même les LIPA, les simples LIPA, Yamaniok, les prix montent, ou c'est la quantité qui diminue. Et je pense que le niveau est devenu inacceptable. Le troisième point, c'est protester contre un processus électoral chaotique dont on connaît l'objectif principal, c'est de faire réélire le président Tshisekedi qui est au pouvoir en dépit des règles qui sont pratiquement bafouées à la fois au niveau du processus électoral, au niveau de la commission électorale indépendante et au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà les 3 principaux objectifs de cette marche qui est en phase avec les vœux et la volonté de la population qui désormais n'est plus avec le pouvoir et totalement avec l'opposition que nous représentons ici. Le deuxième point, c'est celui de mentionner la barbarie et l'arbitraire que nous venons de vivre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, au cours de cette marche. Cette marche, comme vous l'avez vu, il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves. 2 personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie.
2 députés, l'un provincial, Mike Mukebai, l'autre national, Ados Ndombas, ont été malmenés comme de vulgaires citoyens, alors qu'ils sont bénéficiaires d'une immunité parlementaire. Nous qui vous parlons, nous pouvons savoir comment ce régime bafoue l'immunité parlementaire. Il y a eu plusieurs interpellations, près de 14 interpellations. Nous espérons que ces personnes seront libérées aujourd'hui, et aujourd'hui seulement. Il y a eu aussi le sabotage des véhicules des leaders ici devant vous. Certains véhicules ont même reçu des impacts graves, parce que comme vous le savez, des balles réelles ont été utilisées, des balles réelles. Voilà les résidus qui sont tombés dans le véhicule des leaders de l'opposition. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles, regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des douches qui sont tombées dans nos véhicules, des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. Le point suivant, c'est annoncer. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de CENI. Jeudi prochain, nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de CENI. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer la victoire d'une certaine catégorie de gens qui malheureusement est dévouée et dénoncée par la population. Donc, le jeudi prochain, nous vous invitons. Nous n'allons pas aussi nous arrêter au sit-in. Mais à partir de jeudi, quand nous allons terminer le sit-in, nous allons vous donner la prochaine étape. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de vivre un scandale. Pendant que l'opposition fait une marche, on dit qu'il y a une insécurité. Mais au même moment et au même endroit, le pouvoir fait une marche et il n'y a pas d'insécurité. Qui pouvait l'imaginer? Avec des machettes. Qui pouvait l'imaginer que ce soit le président Tshisekedi, dont le papa a passé près de 37 ans en train de lutter le même injustice que nous vivons aujourd'hui? Qui pouvait l'imaginer? Mais vous avez été témoins. Nous avons été tous victimes de la barbarie. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vais me faire compléter par mon collègue, M. Deli Sesanga, afin que vous puissiez intervenir en cas de besoin. Bolandi bango na bokebi boni boni balobi bapesi bino synthèse e mayo masalami pe kolela la bango matata mpo na lobeta na période yango ya Kabila ezalaki lolenge ote ba marche salamaki ya solo pasi mozali pamba te tomoni okui bankoko na biso tomoni okoli molimo ya Mobutu Sese Seko na bolamu nyonso Mobutu Sese Seko asalaki na banzi na 1980 si je me trompe pas etumba ya Tchad na ba malien bandeko na ngai Mobutu Sese Seko kokongwendo azabanga jeneta lotaki etumba mwana mama emo elombe sese azalaki lokola oni Zaïre yaki lokola oni Zaïre ezalaki intervention rapide basoda ya Mobutu bakinda kokota etumba wana ya Tchad ezalaka moniki te ezalaka oni te ezalaka basoda uganda te basoda burundi te bamapinga maike oyo ekoteli biso na mboka la biso
Mobutu atindi basoda baye bakomi na Tchad battre Mali pe bazui Tchadien aye kopesa formation na Zaïre c'est bango bali banyama wa makasite allez baye kopesa bango formation awa na Zaïre basoda Tchadien mais ma bena biso to bossa na kabula mubabato maman missionnaire après sandé lolenge to kala ba maman missionnaire lolenge na kala maman na jolie lolenge na zakala mona mère lolenge na zakala équipe pour la terre lolenge na zakala ba big Daniel ngenda ba papa Michael ba maman Célestine ba papa Alfred na maman Clarisse li pasa nga ino ba maman Samuel mwali bongo ba yike ba maman Jawa salam alaikum ba mizima langa lolenge na kala ba maman moto bojali lolenge to kala ba Béatrice Lokwa na bossa na bolamu bwa bango kambala moko to ba banoko na ngai banko ko lumumba ta plus 32 na mboka mama missionnaire to ya mita baba ifoko yo moto mbala moko na bossa na ata ko ba mama missionnaire balobi na ngali kamba kasi ko bunga bolamu na bango te bande ko na ngai mabe e ko sala biso po ani to ko zwa gome to bomili sitole na biso oyo ya malamu pe bolamu ya mboka faiblesse ya Zaïre na ya Congo bande kolanga bino boponi wapi faiblesse ya Zaïre na Congo nini bino boliki omoni lelo ndenge tozangi biyanga pe mingi balobi na sa mitema bolobi Zaïre kasi bolema na biso nde émission oyo eya pe longola bino na bolema na bino boteka Mobutu na sani lelo bokolo babozonga bazayo tango bobanda ekoteka ye mpona kolinga ko ya Dieu ya kolibere est-ce que botalaki yango moni balobi na biso vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu connais pas tala lelo la koyamba banjelu tala lelo na kolinga kokoma na esika oyo obongisi te okomboli te bena bilulela tala lelo bisika Congo ezangi na armée Congo ekomi kotambola na ba milice groupe ya individu moko créé par bateau po bayaka kobundisa balinga mosusu l'armée congolaise infiltrée par des kuluna mais bino bozoluka système kuluna sila kabuya tshela vidéo soki bakolinga ko to bakolinga te na yebite mais mekano ko tshia yango gloire meka ko fuwe yango bona solinga kaka soko ko tshia ko mbate gloire bende na kaka teni wana soki gloire ko sa makasi atshia yango te mais azumelenga kaka vidéo wala mazwanda kaka teni soki batu bakoka komona teni wana batala kombo bakomina teni wana moko ya teni mosusu oyo ezo terroriser peuple congolais gloire ça elanga effort ya kozwa ka teni ko bembe ka mukongo mutu wana mboka nini wana mboka nini wana soda kobendela nga kabulu ya uta likola kitela se pwa micro ekei caméra ekei kabulu na pasi mais soldat talite ayokisa liso ndeko ne pasi soka kufa kilobi nini ekoka ekosalama ya moto ya kabuya kozonga mère to sambela bakutela bani kotombukela kabuya bike santé la nous ambiente na yeba ki marche OK mère to sambela la nazo ekuta tata ko sambela te Nathalie kaka nenga yaki no lenga ki mère pardon sel boya bi papa tika molimo na lokole ye tika to pesa sambelo ko ponga moko na moni azalaika kolela oko benga telefone tumba kabuya wapi ye lokwa pe na souci
ya mosala alandela kaka tina suka po ali mopanzisa mais boko benda ye utala mutuka bokitisi na se est-ce que lelo boko wanga na likambo ya mwana oyo te esengeli tobeta mbela esengeli toloba papa Kasongo bato wana baki bayiki omoni video totalisi yo eyaki soda moko te eyaki bango to aye na nzeta tubi bazwi mwana wana balongoli ye bilamba na ye ya kelasi bakobenda ye lokola nyama bakonguruta ye lokola nyama bakokata ye lokola nyama bakotumba ye mopanga mwana wana asali nini balongolo ya bango esuku wana yaka na pasi motema kobambola mwana wana na lofanze mwana wana azali mota mpemba komi ngola pepe lokola sepelaki te mais tokomona polisi asimbi lichette polisi na lichette sekalataki yango ce sont des policiers kululu bazoterrorise bato garçon moko ya changera ba policier ba uti ko beta ye na ngambo wa leo na ntongo ba policier ba uti ko iba na magasin bato donc c'est sur le coup là de ba kotsi ba la police alors ba kunu nango bomoni teni ba bomoni bango na teni wana ba komi nini est-ce qu'on peut accepter un parti politique et ça n'a pas milice non debout Congolais Zaïrois dans la paix. Osa mokonzi le bongisa. Toujours qu'il y a une verbe élection. Toujours qu'il y a une verbe élection. Nazali kozong sa vidéo. Il y a mon amboka Félix Antoine Tshilombo. Il y a maloba lobaki. Pour peut-être ils ont conscience. Oya kozongo na le lenga mabe. Kaka nzambe mutayibi. Kabu ya zong sa vidéo. Ba méthode wana ezali loko la violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme, motoza a lobby opinion na ye po esepeli si ba konzite ba kangiye voire ba bomiye moto asengi a informer que a la marche paix pacifique a memi mandoki na maboko te ba bete masasi akufi baka eze belé na mboka na biso nde biloko na lobaki système wana oye kota uta AFDL ti kino lelo enfin kino na décembre 2018 système wana na ko déboulonner yango na komi na ngala suka bandi kolanga qu'est-ce que Félix avait dit système wana ko déboulonner yango Félix Antoine Tshilombo déboulonner système. Osons qu'il y ait le verbe élection. Communauté internationale, ça c'est la criminalité pure et simple. Infiltration et la police. Donc, il y a un Rwanda parce que bateau de Congolais et bateau gouvernement yango moni bato baunzi mateke soso le Rwanda qui muti yango moni Rwanda zo batama malgré tozo tombola mongongo ko ba génocide maintenant bato bazo sala biso mabe ba ko bima mokolo nini tangu yo Congolais aux infiltrés na yo moko besoin ni biso di progrès bolati bango bateni baza ko terroriser peuple en pleine capitale bango solo ba machine balati biso ba kagoul mais di progrès ni botoza mobondoti. Donc, bateau c'est du progrès. Mais comment beaucoup dépêcher ma milice à Bongo, na Katia capitale, et bazon côté la bateau. Donc, cela veut dire que le gouvernement en place connaît l'histoire, ils ont salamanang. Conflit que yaka. Papa et bateau balo, qui a solo. Que le gouvernement en place est provoqué en mot. Mais maintenant, comment beaucoup c'est la Kabila Makamou, que Kabila est derrière tout ça. Non, Kabila n'a l'obité. Pona makambo oyo to separateur ressuscité un démon Kabila aya pour peut-être yenda ko cha fin na makambo parce que si Kabila dit quelque chose aujourd'hui dans la monnaie que Kabila m'a c'est ça alors on va repêcher Kabila parce que tout le monde bloc d'opposition bimi awa ba ko quitter pour bolini bobo mabango alors tout ça l'appelle la Kabila tout est mis à raïs les populations il anda qui est
Et le bi Raïs Yaka, peut-être il y a le Kolazaki soldat. À cause de quelque chose. Voilà ce que l'histoire n'a pas sur les à la mabé. Pourquoi biso beaucoup toujours à l'impuissant? Parce que biso moko na biso moko ba sombi biso poto bima ba bololé. Vidéo oyo soki sa biso kabula la. Tomoni bayeli biso ba mongo na ba polo. Poto kene makambo ya marche ya lelo. Tozi mongo, tozana ngo. Tosimbi yango, tozina ba polo. Mais marche wana tokokende yango. Parce que tozomona ke tozana sima ya président Fati. Mokolo moko te totika komona président moko te banda kalu ke salama oya ko bongisa kalu. Yango biso tolobi boye ba jeune nyonso akaluka. Tozali sima na yo papa Fati ba. Tolingi te na kati ya kaluka oyo tozambuye lisusu. Tozala sima na yo papa kobanga te. Waka ne ba biloko oyo tozotumbango na misu na bino. Merci. Nasuki sinanga. Basombi biso na mbongo nzala. Yango moina lila kala bi ba maman missionnaire. Ba mwana mère de Brino. Ba la chabienne bande ko lapso partout bozali. Bosunga kapso tozanga te. Congolais lelo aza impuissant po aza moto nzala. Ta lo kwa bano ba ko ganga. Po la nini? Ba sensibiliser bango, ba pesi bango lotoko, ba pesi bango agene, ba pesi bango ta ko lia makasite. Mais ba di progrès na ba futaka bango ba $150, ba $200, ba 50, mbo ba gouvernement be maka. Yango moni bazo travailler avec solide. Soki bino pe bato bozana poto. Bosungi biso bato tozo ko bisa biso bosolo. Bosungi ba résistant. Bosungi bango na ndenge sengeli. Toko la face na biloko. Et puis nga nazo yebisa biso loko abele bobo ya guerre civile au salva. Bon le peuple a repoussé qui est bravo. Ce courrier est au Catalogne. Bravo na peuple. Na si bomona ki résistance ezaki na ngaba. Ba soda ba pakata ki pour résistance ezalaki. Bino na machete bango pe na machete, bino na mabanga bango pe na mabanga. Un jour soki bokobi boy. Bilulu bakotelema. Motalonga nzamba zate. Mais to sengi na bino bandeko na biso. Ba diaspora partout bozali. Bosunga bato banafu. Tant que vous déplorer biloko. Tant que vous avez balabé le solo à biloko boye ba to na danger. C'est que so ba bimelinga ba kotenga na mbongo te ki mande. Ba ozwanga ake tortirenga. Yango bomoni tozala kala mo mbongo pour la nini tozala la place fixe. Mais le changer bon le beau changer yango to senga ka bilo to la bi. Bosunga ka biso tango nyoso ko tangela biso mabunga te. Tala bolingo otozaka on a risque otozaka poto la tsaka ba biloko ko. Vraiment, président Martin Fayulu m'a dit que Dieu vous bénisse, président Moïse Katumbi que Dieu vous bénisse, Matata Mponyo que Dieu vous bénisse et Délice Sanga que Dieu vous bénisse. Nous allons protéger Bino Penza, Naba Passion Oboloki, Pe et l'eau qu'on a cinq bino ya motuya, Bobate la milimo ya bana, Bobate la milimo ya peuple o elingi bino pe kolanga bino, Bobi mate kasi bo solo la, Bulu kalolenge misula kosala. Soki pe bokolinga kobenga kabiso toyeba pe kopesa na mwa balikaniso tozalaka nango po ete to sauver mboka la biso po ete likaniso bile bosangani ezali kaka moko po tolongola kati na bongo na banzi te ezali mosusu kasi soki ezali wana na yamboke bakende kosalaka bino mabe bokufaka po biso toleka bato kokufa kasi baprécipité bino mawate oyo tomoni baprémédité mpe basali yango parce que idps tokamboki ke bango mpe batambolaki me bazalaki na kimia me na ngambo oyo lolenge bainfiltraki solo là pour être tout le cas de l'ennemi. Mais les songi la bino ya bipai na bipai ezali malamu. Bande ko Breno na banzi. Ils sont déjà libres.
bakoya bakotalisa bino lolengo bamaltraite bango bandeko bakangaki bango mingi babimaki kasi basusu bakendaki kotalaka bango bao bakendaki na balegion pire na baplace mosusu bazokende mpe kotala bango mpo bayike mpe babungibungi na lolenge babengi mamose ya betambela bayike babungi kasi tosengaki bino likambo bandeko na biso mpo etikino lelo tomoni bandeko na basali te kokele kotala baninga na biso bazali esika ya pasi ezali malamu $10 na yo $5 na yo kozala malamu mpo ete tobokelaka bandeko bazwaka ya kolia biloko la balambelaka bango epesaka bango belu bokono bwa mabe ntango bakobima maladi mosusu ye toali kosambela nzambe tata ete oliki ape ndeko akozala libanda kasi yo oyokaki mbela yo olakaki biso sa na mwa lombango po ete tosunga bandeko na biso bali bayike na boloko kasi mobondeli mpenza liki molopwe azwaka mwa mai azangaka mpe lolenge te ya kobenga biso po ete toyebaka lolenge nini yazali tika nzambe ya lola apambola république démocratique du Congo na banzi mbala ya nsima bokolia bandeko na bino na minu te ndenge boliaka mobutu po ete mokili mozala malamu te kasi nayebi te to bakoboya synthèse oyo nasengaki ndeko moko asalela biso mpo na bakini kata miziki eleka bongo me yango nde ete ya bino lolenge kani bapeuple congolais bakolobola likambo etali Congo na Zaïre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix, Seigneur, aide-nous, donne-nous la force oyo opesaki na kati ya Josué pesa biso makasi pe bolingo tozonga nango po ete tobundela ekolo ya biso na lisanga nde tokolonga toyebi ya solo mboka na biso bakaboli biso biteni na biteni po ete batieli biso nzala mayele mabe makoli kasi na yo mokeli ya Congo soki olobi 2000 bato bakozwa kimia tala mboka babiso lolenge ezangi kimia tala lolenge mboka na biso bato mabe bakokotela biso na ntango ya mobutu osalaka na kati na ye tika makasi wana ya na kati na biso mpe bolingo wana mpe détermination po ete tolonga matondo. Merci la cabine à l'homme puissant, l'échange pour l'équipe qui gagne. Merci la gloire Ngoma, Misak électrique, Pepa PJ, directeur recherche pour stratégique, Pessango Mokondi, pareil avec Bisso Babisso, prompt rétablissement à Mamour d'Angola, Bino Banso Bolande Bisso, beau consommer Bisso. Merci encore une fois, fidèle abonné à Bisso. Merci d'abord de s'abonner encore une fois massivement à la chaîne de Libération. Vous partagez l'émission, vous allez du début jusqu'à la fin. Yango Nezali soumis la pour la libération république démocratique du Congo. Que Dieu nous bénisse. Bye.